Bonjour na internaute nyonso, bonjour na balandi nyonso ya émission Masolo ya Mboka. C'est votre humble serviteur Guilain Kiala. Lelo soki tozuli baku ya kokuta na lisusu, c'est grâce ya MVS Solution, ya Freddy Mboyo Image, ya Mama Nana Mboyo, yenda salike na kota lisusu na bandako na bino, na ba phone na bino, na ba computer na bino, partout bozali. Donc lelo nazui occasion ya koyambela bino Frère Blaise Nzinga, ancien musicien ya Redi Amisi, abongoli motema awa na Afrique du Sud. Lelo bokolanda pourquoi tozolanda ensemble na bino, pourquoi abongoli motema komi koyembela Nzambe et puis vie na ye oyo azo vivre awa na Afrique du Sud quoi. Donc ya Freddy Mboyo Image Solution, balancer loko moko wana toleka nanu pona ba internet nyonso basepela. Bonjour, papa Namiso Guilain. Merci beaucoup na ndengo ndimi invitation na biso. To sali vraiment ben fort pour tokuta nayo. Merci beaucoup. Frère Blaise, tous les kamba moko na actualité na biso. Ancien musicien ya Redi Amisi, lelo musicien chrétien. Okoki kobete na biso parcours na yo, carrière non musicale. Et banda ndenge nini au sala pour lelo on se retrouver musicien et bien que ezalaka moi pas si ndé ba musicien ba bete na biso to ngi lelo Frère Blaise a expliqué biso carrière na ye musicale et banda ka ndenge nini pe wapi. Merci papa Namiso Guilain, merci na papa Namiso Freddy Mboyo na Mama Nana Mboyo. Bonjour na bande konyosto baza kolanda vraiment musicien na bino, frère na bino, ndeko na bino o linga mingi, Frère Blaise Nzinga. Nazo répondre na mutuna kaka ndenge papa na biso journaliste Guinaza kotuna. Bon, nga Frère Blaise Nzinga na bani vraiment carrière na nga vraiment moi kala. Donc pour tout kende mulai mingi te. Nazaki na choriste. Nazaki choriste na église fait pas konza malamu. Na yebi à l'époque wana papa na biso pauvre Adina Bala, nazaki na vie. Donc nazalaki na yembi na chorale na fait pas konza malamu na ngiringiri. Na yoko kosala pe orchestre na ngamoko na bilenge na biso ndenge to kaka na zapi na orchestre na ngamoko étoile de son dans autant na wala ba masala nga ngiri ya banda ya bumbu selemba kasavu watala ba yebinga déjà après wanande na kenesko ko kota epa ya grand frère na biso ya na biso papa na biso Redi Amisi ba local. Bon, parlons de Redi Amisi. Frère Blaise, tu as vu que Redi Amisi est un grand musicien, un grand artiste na kati ya Congo, un musicien oyo a saliba exploit ebele. Ko evre pembeni na ye eza grâce. Siko Frère Blaise Nzinga, tu n'as que yeba eloko nini esalaki ke okabwana Redi Amisi lelo o se retrouver na kati ya musique chrétienne. OK, merci na bandonnas basa kolanda. Ba blog sur de bate pour les médias mais on a encore baka ke tant penza on a salaki kuna et zalaki penza mingite mais singai ke na konde parce que na autre épisode qui na banda idea ko ema na chorale après na yo ke ne pas Redi Amisi tant na moni ke simbite nde na zo ki subatana na ko prier nde na ko mona reno esengi na sala nzambe ya mwana moni na tikaki et va avoir Redi Amisi président la PC Mote Sika Zali nde na tikaki na esikoyo ko zongela musique mais na yebi na ko zongela musique ya ko yembela Nzambe tant na Angola à partir ya Angola na ba 2004 2005 sur na bosanité à partir ya Angola nde siko na ipenesko ko zongela na bité na zongela ko yembela Nzambe. Bon, Frère Blaise Nzinga, idole na yo na musique tout entière. Na yebi ke bino bota ba chrétien bobenga musique mususu mondaine, mais idole na yo na musique eza nani oyo apesa goût ya koyemba. Bon, idole na ngai na musique na koloba ya idole te parce que idole na biso la ka Jésus. Donc oyo akufa ki bona non Frère Blaise, idole na yo na sens que idole na yo mutu opo Jésus asa na nzembo moko abeta te oyo kaka